Bandeko, avant de l'obéla vraiment histoire oyo, oyo pesa bato mutu pasi, ya Lumumba, nangoyo kisabino na no un étranger alobaki nini. Nangoyo kisabino no un étranger alobaki nini. Il faut okanga 2 jours, bato basalate, économie à pays et de wapi. C'est regrettable pour nos politiciens congolais. Mais tu as un oyo, nangoyo kisabino moins de 4 minutes. Bongo. Historien moko batindelinga aza mukongote mais yazo la vérité pour la indépendance pour batu oyo bakobenga bango ba père de l'indépendance Lumumba za ko mériter kwa ta mukete so kende ya ba comprendre tena tila bino ba moi na tila bino ni na ye vous venez de parler avec les films de Lumumba mais aller en profondeur. Oui, on va certainement aller en profondeur sur ce sujet-là, absolument. Mais commençons un peu par l'histoire. Premièrement, déjà, dans ce que les gens disent, dans ce que les gens pensent, si vous posez des questions au commun des mortels dans la rue, qui est le père, le héros de l'indépendance du Congo? Qui est le grand artisan de l'indépendance du Congo? Tout le monde va vous dire Lumumba. C'est tout faux. Encore une fois, c'est tout faux. Il faut rendre justice au Bas-Congo. Il faut rendre justice aux Né-Congo. Les Né-Congo, c'est eux les premiers militants de la première heure pour l'indépendance du Congo. Tout le mérite de l'indépendance du Congo au niveau héroïque revient au Bas-Congo. Avec l'association des Bas-Congo, la BACO, ils avaient déjà commencé leur lutte, leur revendication pour l'indépendance du Congo dès les années 40, il faut le savoir. Mi-années 40, dès 1946 déjà. Ils commençaient vraiment à vouloir prôner vraiment l'indépendance par rapport à la Belgique. Parce qu'ils traitaient vraiment les Belges d'étrangers, que les Belges devaient quitter donc le sol congolais, le territoire congolais. C'est les Bas-Congo, ce sont les gens de la BACO, l'association des Bas-Congo, avec leur père fondateur, avec les Kassavubu, avec les Nando, c'est eux. Mais c'est eux. À ce moment-là, quand eux sont actifs sur le terrain, justement pour revendiquer la fin de la colonisation, pour la décolonisation, pour l'indépendance vis-à-vis des Belges, Lumumba est nulle part. Il n'y a personne qui le connaît. Il est encore inexistant dans l'histoire du pays. Quand eux avaient déjà commencé, tout le mérite revient au Né-Congo, au Bas-Congo. Voilà, Bandeko. Bon, Bandeko. Tolongola, tokomana histoire. Bandeko, eza mawa pour nos politiciens congolais. Tribalisme est aussi la camp, Bandeko Nangaï. Un étranger à sa congolais, a faire comprendre que ce n'est pas Lumumba qui est le père de l'indépendance. Ce qu'on dit que le père de l'indépendance, c'est que Luka na Bako. Na 1947, tango Kassavubu, azako loba na ba Belge, les droits des premiers occupants. Na 47. Lumumba avait 17 ans. Kassavubu a réclamé azako lobela ba Belge. Tous en a besoin, il y a les droits des premiers occupants. Qui dit premiers occupants, cela veut dire demander l'indépendance. C'était en 47. Lumumba avait 17 ans. Et jusqu'à novembre 58, monde entier, Moutaïbaka, Lumumba a zaté. Boko Luka livre Lumumba comment à 58 et zaté. Nyonso ozo bima yasiko yo lukuta na lukuta. Yangwana mboka na biso RDC ezako progresser te parce que besoin même on a mensonge, na vol, na tribaliste. Donc ce n'est pas la peine. Vraiment faut bo tia férié 2 jours. Batuba qui ne musalate. Pona Lumumba na Kabila le père. Mais c'est regrettable bande kunanga. Donc ma politicien congolais ti lelo bazano ba jeune. Bazano ba néophyte. Baby politique atamkité. Awa na France de Gaulle akufa.
Jamais tu yoko férié pour Dego la kufa. Mitterrand a kufa. Tu yoko katiko lelo férié pour na Mitterrand a kufi. On a Jacques Chirac a kufa. Tu yoko katike fête pour na Jacques Chirac. Giscard d'Estaing. Tu yoko katike. Kotia journée moko ya pamba férié. Mais oyebi que vous dépassez combien? Mbongo combien vous allez perdre? Bokende ko sala férié pour na Lumumba oyo baretaka asalaka prison attaque voleur. Bokende sala férié pour na Kabila oyo ba boma na garde corps na ye. Basali ba règlement de compte bango mi balé ba bomiye. Et comme problème national à tribalisme na babé hein? Tribalisme na babé. Des jours. Bokende ko kanga mboka batu basalate. Atu tosana musika. Vraiment ba député parlementaire, ba ministre, ba président, vous allez ba piqué. Ngana ko banga binote. Oh. Est-ce que Lumumba tawa kendaka pa Kwame Nkrumah na décembre 58? Est-ce que kendaka pona ben terre ya Congo ou bien kendaka pona ben terre ba Belge? Parce que Lumumba fut un agent de Belge. Banani ba fonda MNC wana, Mouvement National Congolais à Lumumba. Ce n'était pas Lumumba. Batu ba fonda yango Abe Malula naba Belge. Ba benga ki yango Mouvement National Catholique. Mboka eza dirigé ezo kufa parce que 98%, je précise, il y a des politiciens oyo bazali no na mboka na biso, ce sont des villageois. Vous êtes tous des villageois. Makambo indépendance et banako lekana Kinshasa. Lumumba était un villageois à Utaramboko na ye, à cause na Kindu, na service ya babela oni. Oyo ya kulamba biloko olia. Cantine. Na Kindu. Il s'appelait même pas Lumumba. Alors moi kuna siko azonga na Stanleyville. Makambo indépendance za ko salama na Kinshasa. Lumumba était un villageois, ay makambo rate. Mais bande ko za mawa. Lumumba akufi na anenini. Ba déclarer héros national na anenini. Akufi en janvier 61. Ba déclaré héros national na 66. Congolais, réfléchis. Est-ce que ça là? Qu'est-ce qu'on attend par héros? Est-ce que vous savez mon héros national, ben qu'on déclaré héros national après un mois? Est-ce que vous savez mon héros? Mais Lumumba après 5 ans, ben qu'on héros national. Est-ce que c'est normal? Est-ce que mon paya soka yoki biso tout ça raisonner boyer à mon effectivement que tout ça bazoba. Dis bon raisonner. Je vous envoie la réflexion. Bon réfléchir profondément. Et ça m'a. Ce n'est pas que je déteste Lumumba, mais je vous dis ce qui est vrai. Mbokezo me le kutana makambo nyonso qui tribalisme. Siko kasavubu. Bosala nina Tala mutu oyo, albi non, bon rendre justice. Moupaya, c'est pas un Congolais. Albi bon rendre justice. Ce que vous le bon héros national, bokena bako. Parce que tangu, lite bandaka, Lumumba zalakate. Tozo ngana lumwe, na zora kuma papier, na moko. Tangu, mouvement national, mouvement des nationalistes africains, et Salamaki, Lumumba avait quel âge? Au bazar, on s'est préparé pour l'indépendance. Lumumba avait quel âge? À titre de rappel, je vous rappelle que Lumumba a commencé ses études à l'âge de 9 ans ou 10 ans. Première année primaire, Lumumba on a 10 ans. Est-ce que Moto a côté classe na 10 ans? Azamaele. Oui, ça va, Moto a côté classe na 10 ans. Est-ce que Ramaele?
ce n'est pas seulement Ngam tu l'as confirmé mais dans la vidéo Oyo Kasayen a confirmé qu'à l'époque Nani Lumumba a coûté la classe entre 9 ans et 10 ans. Lumumba a eu sa classe, a eu sa école primaire, a eu comme presque adulte. Il y a un monde qui n'est pas kindu comme ça là. Et tant qu'il y a kindu comme ça là, il s'appelait pas Lumumba. Si on a dit la vidéo d'anga, beaucoup de monde na tianyonso. So côté na chaîne d'anga. So côté na chaîne d'anga. Okomona na loba ka Lumumba bande banda ti na suka. So kina ba 900 et quelques, ba 800 et quelques numéro d'anga. Au moins la vidéo na kuna zwa yango. So ki ozwi yango te. O bengi nga na numéro d'anga. Nako kopesa yo. Voilà. So ki na 850, numéro 850. Au moins histoire 0850. 0850. Au moins histoire nyon sur le Lumumba na tia yango wana. Alors, Lumumba akena kindu. Selon Akasayi kuna, il paraît kuna so ayibaka. Menga na lobi wana te. Azongi aye na Stalleville. Aye na Stalleville bazwe na musala. Lumumba attaque planton na Stalleville. Parce que na niveau ya 6e primaire, musala bako pese malamu ya ite. Yangono moniki na kindo abana osala na service cantine. Pa ibalamba biloko ya bata musala bi abana classe asukolo kabasani pa kina utika. Ce n'est pas que je déteste Lumumba, mais je vous dis ce qui est vrai. Ce qui olingi koyeba histoire ya mboka na biso, luka batu ya bako, c'est vrai que babando kufa kufa batiri muke, mais luka bango, biso tozala na bango, yanto yebi histoire. Bioso luka livre le kuta o ba komela yo, mais biso sur le terrain, ba père na biso, ba yebi kutu Lumumba te. Zela na bien. Alors bande ko ngai. Na tango wana ba mindele ba na benga biso soit ba barbare soit ba évoluer. Mais mindele ko remarquer le moko ke ba Congo eza province ya muke Congo central mais yango muto eza na ba évoluer et belé. Yango no moni belge. Administration belge. Administration à Léopoldville. Dans le bas de Léopoldville. Il y a Congo belge. Et si ba maka na ba boko ya ba belge na ba Congo. Si on moni quelque part comptable ya noir au mona azanani azamu Congo. Premier bourgmestre na ville Kinshasa mu Congo Kasavubu, il était le seul. Alors, Lumumba tangwa yibi. Lumumba tangwa yibi na poste. Amena ça na service chèque posto. Aye na Belgique. Aye ko somba bilamba. Bino mo yiba tida balinga fier. Aye ko somba bilamba. Tangwa sombi bilamba na ye. Parce que na wana pona ko ya Belgique. Au foutika ticket avion yé. Et ça n'a pas complication à visater. Parce que nous étions des Belges. A kepa ya mukonzi na ba omo kwa kina vacances. Mukonzi wata ngwa titali Lumumba ninga lati. Abi oh. Mais biloko ya lati esa cher. Azumbo wapi. A bengi na poste na Stalleville. Et comment les Kisangani. Babi tozana Patrice Awa. Mais Patrice n'est que ton monier, il faut que à détourner bon. En lati bilo moko za cher makasi. Lumumba zongi na Stalleville bamo kweke bakangi Lumumba. Babi na yeke yo yibaki. To sali banquette déjà yo yibaki. Lumumba awangani na yete. Lumumba andimi. Alobi na zwaki parce que bozo futanga mabe. Ndeko foko duka boye baka histoire so ebi histoire te bozo diriger pays binengani. Lumumba awangani te. Babi c'est du vol. Bazui Lumumba prison. Na tchaba date nyo sur ma vidéo nanga.
tout na tia ba date bakangila ye Lumumba na prison ba mindele batikeli ba non moto yo asa trop bavard c'est encouragé c'est un impulsif tout formé parce que kuna abako asa ya kotelema pona makoma indépendance moto ko contre abako azate il faut tout former Lumumba pour à contrer abako quoi ba histoire de ma mère. C'est ainsi que Lumumba est sorti de la prison babimisie baye bayebisie en même temps Lumumba zalani barbare. Il était considéré comme un barbare. Ba Mobutu ba Tshisekedi ba Mobutu wana za barbare. Barbare zaki nani? Mutu oyo azan entre mutu na Niama. Moko résolute Niama, moko alinga résolute mutu impossible. Azana brutalité, azana violence, azana langage à ma bé. Bangwana ba mindele ba na benga barbare. Alors, tant ba bimisiye et le ko limuso salaki formation azwa c'est le papier moko net mutasalaka 6e année primaire. Au lieu na niveau 5e année, akoma na niveau 6e année primaire. Fait de compte ba tindi Lumumba na poste oyo ya Gombe aya kosala formation kuna nzoka nde batinda ki po sala pena formation te mais po ayeba muke peuple mukongo Lumumba batie na bureau kuna bato bureau ba remarquer que mutu batindi biso za zoba za mayele te effectivement ayi mayele te parce que asuki entre 5e année primaire na 6e année primaire donc c'est triste hein. Baza ko considérer mais on va tenir biso mutoyo asu la classe ni mais le coup des époque coloniale ba Congo ba di ba l'accès musala 6 mois après azongi siko na Staleville na 6 mois na Lumumba salaka mutu telemele ki makasi le quoi ça ki mayele te akoki même ko maîtriser lingala te est-ce que boza na vidéo moko Lumumba lo bana lingala. Est-ce que bino bozana vidéo moko Lumumba le bana lingala? Ezama parce que na monde entier balingi muto ba vérité te. Jésus Christ va boma pour la vérité. Mboka bozo me on a le kuta. Ko pesa muto lukumu muto sala na rien. Mais c'est quoi ça? Et après il faut ayana na Kinshasa azon na Kinshasa batinda ye asana na brasserie ya Masanga apesa la publicité ya Polar agent publicitaire ya Polar njoka na kin parce que kin ero les bakongo na ndamo ba batwandondo bazombo na basansa alors faut Masanga peut-être ba kitsango prix asala la publicité makasi ba bato bako ba nomela Masanga ba bossa la kama indépendance voilà. Soit Lumumba na kati ya Kinshasa. Alors Lumumba siko tangwa ye abina kawana na ponga bikota imika. Asa la publicité na ye. Bo ba Kongo ba loka sake mutu moka di boma ba benga ka nani vieux bœuf. Ba benga bœuf. Pourquoi Lumumba ba na benga bœuf? Parce que à cette époque corned beef moko bimaka ezalaka Emery. Comment on Emery? Corned beef Emery. Le coup là, comme on est là, Patrice Emery Lumumba, batano bengaye bœuf. A cause ça en français, lingala azuko kaonka kate. Mondele ta matinda ki kuna ayebi ke mouvement o ezo sala makuna kalate ba ozana réunion. Kasavu ba okende kuna. Et celui Kasavu ake kuna e kozala maire de pona ba mindele. Ngongo ekoki Maître Torder, bourgmestre, il y avait de Kinshasa, il y a l'Oporeville, a bloqué passeport à Kasavubu. Bazui Siko Lumumba a qui ne représenter ba Belge, pas Kwame Nkrumah na Accra. A qui ne pas intérêt ba Congolais, mais pas intérêt ba Belge. Arrivé là-bas, Lumumba était humilié. Mais il y a des vidéos même. Batouni mais yo osa comme ça nini. Au agent publicitaire des boissons. Batouni des boissons alcoolisées. Abi oui. Bah c'est qui est.
Est-ce que nous avons que le monde bazalaka agent publicitaire à Masanga? Est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous avons que le Mumba a fait la prison dans Stalleville? Est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous avons que le Mumba travaille dans Kindu? Est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous avons que le Mumba a un stage de formation dans poste ya Gombe? Est-ce que nous avons ça? Voilà. Si nous avons ça, nous avons ça. Lumumba est parti là-bas. C'est là où on lui apprenait que Batbazo Yawa est pour la indépendance. Akutaki ba Philbert Yulu, nani yo président Angola Wakufa, Jokeita, akutaki ba tebele kuna. Eza ba video nangai. Ba yebise tala. Kasavu bazo lutter pour l'indépendance. Landa Kasavu. Ba faire comprendre que oyo zo lukaka liberté bomela masaka bino sona amende les places moko eza ya moté luka indépendance tala Lumumba yebaka te indépendance ces années mais écoutez mutasu na 5e année primaire 6e awe ba indépendance boyi sanga awe ba ondeni ah mais ça m'a mingi ba ndeko ça m'a mingi c'est ainsi que Lumumba tango aye azongi akomona Kasavubu Kasavu a yebisi abi Patrice na banako yebisa yoke indépendance zelo ko malamu. Bande olangai. Pourquoi soda un soda mongala ni amaseko pourquoi betaka Kasavu a gifla Kasavu? Ba villageois obozo landanga bozo na kisasa boyebi na ko to ya moté. Un voyou mongala militaire PEM a gifla Kasavu alba Kasavu ni. Yo tonga boyebi ko sala ngote kaka ko sala indépendance kaka ko sala indépendance pourquoi ba gifler Lumumba te parce que no gifler Kasavu eza ma mingi bande ko bozo mboka na tribalisme ya mwana mboka eza ko avancer te. Alors mes chers amis Lumumba ba ko mona kaka tangu Lumumba kena akekuna na Accra Kasavu na aéroport bazongisi Kasavu a fâché, a commis une lettre par le gouverneur de la ville, maître M. Torder, que le 4 janvier, tu as un discours. Le 4 janvier, tu as un discours. Lumumba a yebi le 4 janvier, on a été, a yebi en goûté. Pourtant, il a commis une lettre, on a été. Le 3 ou bien le 2 janvier, Planto a yebi à Kasavubu. Heureusement, à Koutaki, nani, Papa Manianga, nani, Daniel Kanza a écouté la lettre recommandée que le 4 janvier est raté. Kasavu Boulouko Nazalaki prêtre raté. Aïba Mundele, Aïba qui droit. Quelqu'un a signé boye. Le 4 janvier est raté. Nani prophète Daniel Kanza, il était aussi soldat. Albita la Kasavu, tout signé. Le 4 janvier, parce que batu basi ba longwe na ba mwanda ba boma batu nyonso basi ba yeba za tata awa. Botolo ba ke ezala te, ezala mawa mingi. To signé ezala ebe bakaka to trasu sa nini. Mes chers amis, le 4 janvier ezala ki ya ba Congo na ba Belge. Le 4 janvier c'est ba Congolais. Comme preuve, tous les 27 révolutionnaires de l'indépendance au Bakangaka qui ont été arrêtés, tous étaient de Bakongo et de la Bako. Le 4 janvier, Batbazo Kanga Batu, Lumumba était Kinshasa, alors ça n'a pas parti naïe, mais Bakangi Lumumba était parti. Peuple a yébi Lumumba était. Basouda on a payé Lumumba était. Mais Bakanga Lumumba était. Alors, chers amis, vous qui êtes des politiciens, bopé sa population. Bopé sa peuple. Date moko kaka oyo bakanga Lumumba pona makamamboka. Date moko kaka bopé sa ke bakanga Lumumba pona makamamboka. Première arrestation na ye ezalaki Kimoyibi. Deuxième arrestation azako réclamer salaire na ye pour afuta qui était côté kuna parce que wana makamo indépendance et c'est sili. Ba pesi déjà date que na telle date tozala na table ronde. Donc, tant que vous avez date à table ronde, c'est ça, et c'est là.
bakanye pona makambo pona makambo te tango Kasavu aza réclamer ye bayebisi ke tukanye pona makambo te parce que makambo ya ba attroupement makambo ya ba manifestation et ceci là parce que okutana na date boye na table ronde mais ye tukanye avant 4 jours ya table ronde donc tukanye pona makambo te Kasavu abi oui mais bokanye makambo te famima parce que Kasavu ayeba ke c'était impulsif c'était barbare atomboka kotomboka wana mondela banga muta tombokaka ya wana Kasavu asala tout fo yaya. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Date moko bakanga Lumumba pona mboka ezate. Date ke bakanga Lumumba pona mboka date wana ezate. Bo pesa biso date na bosala ba livre. Ke bakanga Lumumba boy parce que banako revendiquer boy ezate. Tango auti na pa ya Kwame Nkrumah aye ba moni ya baniko ba bakambe indépendance. Ba kongo batali babi oh mutu abinaka binaka wasala ba pétition populaire azoba ba indépendance ko ndenge ni. Voilà, et pas il va Lumumba est indépendance. Lumumba a inquiété. A quoi inquiété ma Belge parce qu'il était agent de Belge. Voilà. Alors, le 30 janvier 60, ce qui Kasavu bouté, de Lumumba y est banate. Parce que Kasavu na table ronde azoba soki azate ngai pe na olate aloba mindele document sans signature na Kasavu et ça considéré tout document na mona ki soki mongala soki na soki ma voix ka soki aza ministre par non aloba ki makamango abi mindele mana obanga Kasavu à part Kasavu azaki na mtu soutien zo banga. Alors mes frères et sœurs, le 30 janvier 60 discours et Sili. Pardon, indépendance c'est Zouami. Lumumba, Bimawana, sala discours, oye, kote sabso le luna pasi. Ndeko nangasos intellectuels, yoka discours à Lumumba, ezaki na ben intérêt à banani. Parce que des indépendances, ezaki na intérêt à banani. Alors, à partir du discours wana, y'a beaucoup considéré Lumumba. Parce que tout ça indépendance. Donc, discours wana, ezaki après indépendance. Alors, tu connais héros pourquoi? Tu connais héros pourquoi? Chers amis. Ah, mais pourquoi on ça rabso? Alors, le 23-12 mars 1960, le 23-12 mars 1960, Tshisekedi a écrit une lettre à Bamulopoué. Alobi Lukola Crapaud a maîtrisé, c'est très bien. Le 23-12 1960, j'ai la lettre. Le 23-12 1960, a Bengue Crapaud. Alors, Bengue Crapaud, le 23-12, après le 16 janvier 61, Babomie, interfère à combien de mois? Alors, pourquoi Banongolé Moussala? Banongolé Moussala parce que après un mois et demi, avec la milice a commandité Baboma le Balouba. Alors, Rankin Ouana, pourquoi commandité pour que soit Batunangango? Pourquoi commandité qui Baboma Balouba? Parce que tant que pas Kwame Nkrumah, tant que Zonga qui, Bamindele ta Monique bon, yes, quoi a trahi biso, a quel makama Kasavubu, ba diviser ce qu'on parti wana, et comme il parti à Lumumba, na parti à Nani, Nani, comme on a mouton Nani, Kalonji, Albert Kalonji. Lumumba furieux, à mon avis, il faut abomakaka Albert Kalonji. Albert Kalonji, qui m'a écouté la sous la strasbourg. Faut boma. Allez, kanda wana, ya wana boma baluba. Biso ba kongo to tinda transport et que nous baluba et na bona Kinshasa. Ni bona ndaka histoire ba ndiko ngai. Bona ndaka histoire ba ndiko ngai. Alors, siko tango abomi baluba. Nani Tshisekedi akina kanda wana. Ne ba boma baluba, ya wana be Crapaud. Ba longole musala pa boa baluba. Jour ba bomi Lumumba. Na kini ba komi, Lumumba est décédé. Ils ont férié. Ils ont férié. Ba Congolais na ba luba na ba sepeli parce qu'il était mauvais à outako bon ba luba. Alors tant ba bomier, ba Congolais ba regretter quitté. Est-ce que ça y férié? Mais e ba ndengeni. Est-ce que ba ndengeni? Des 60, 10, 65, jamais ba sala férié au Lumumba a kufa aza héros. Ah non. Ah non. Héros pourquoi?
Alors, na 66, ba Belge ba yebisi Mobutu, bimisa ye héros. Allez, to pas sango partout. On a ba Belge to sa ba pas sango. Ah, héros. Parce que yebike, à partir de Kombo wana, ba no sakanabino. À partir de Kombo wana, ba no sakanabino. Alors, ceux qui sont congolais, makambo nga na lobeza lukuta, répondre dans la vidéo. Pesanga ba date zala précis. Pesanga ba date. Pesa ba congolais ba date zala précis que Lumumba ba kanki na date boye na ba mindele aki malimene. Le 4 janvier, tiba le 8 janvier, le 8 janvier tomba yo kanga Kasavubu. Tango ba kangi ba tumususu na Lumumba était à Kinshasa ba kanga été. Parce que ba yebi été, asala rien pour na ba ko kanga été. Ah bandiko. Pourquoi falsifier l'histoire de la RDC? Vous falsifier un peu la nini. Oyo mususu Kabila, ba bomi la garde du corps na ye, pona bakamuna bango mibale. Garde du corps na ye. Et c'est comme a férié pour le problème nini. Ko vani simplement ba tona ndak ba ki musalate, pona mutakufi, mais mutakufi ko fait ça normal. Il faut mutakufa. Et finalement ba fait comme combien? Mais tu le mobo Etienne Tshisekedi bo sale sou fait. Siko Kasavubu, Bossal la Kaete, Lumumba, pardon, Kimbangu, Bossal la Kaete, comme il y a voleur, Lumumba, un barbare, et ça qu'on les cavaliers, Kasavubu na Kimbangu, ah qui tribalisme à ma bébé, qui tribalisme à ma bébé. Alors, à partir y a discours à Lumumba, et pas y belge à Salake, ceux qui Mobutu a eu pouvoir. Il faut qu'on fasse écarter les gestionnaires. Qu'on fasse écarter les Congo. Mboka et Kokufa. Comme preuve, Banda 66, Tilelo, Mukongo a présidenté, Mukongo a premier ministre, Mboka eza wapi. Tout ça clair. Mukongo a présidenté, Mukongo a premier ministre, Mboka eza wapi. Mboka eza dirigé par lézard, na ba crapaud, na ba caméléon. C'est clair. Mukongo a représenté, Mukongo a premier ministre, Mboka. Mundela kimaele, abiso na longo le kaka Mukongo, Mboka yokufa. A longo le Mukongo go, tala Mboka eza pa wapi. Bande konanga na suki wana, parce que na sala vidéo na loba ebele, mususu na lobi yango awate, mais na faire comprendre batuke, Lumumba za faux héros ya RDC. Faux héros. Héros ya Lukuta. Va proclamer héros après 4 ans, après 5 ans, ou après une année. Merci Bandikonanga. Nzamba pa molabino. Alors, à la prochaine occasion. Ce qui vidéo tali yango. Oza muta tribaliste te kabolango. Ce oza tribaliste te kabolango. Merci beaucoup. Kalate na kokende na ba Congo kopé mamuke. Voilà, merci.